pasteur Israël mini-suisse. Alors, bah mini-suisse, on va ça les apprendre à cause de pasteur, oh, bah ça un peu la pauvreté. Et bah ça souvent bah pasteur, bah ça baboula. Si ma cause sunga après bah ça nini, bah initié, 2 heures du matin mingi. Bon, oh, bah ça peut soit pas diable, c'est diable, bah ça n'a pas ça à bénéficier. Na bandimi, oh bah eli nani, bah eli Yesu. Amen. Première signe, bah t'as mingi bah, banzambala ya, no habite banzambala yo ça peut mbeza nini. Mais bah mingi banzambala nini ya pembe yo peut banzambala pembe yo maison ta kabala du fité. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Voilà, shalom, 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 peuple de Dieu, vraiment, partout dans le monde, place bonjour, la biso, tope sibino mbote mingi, butu, elamu, tongo, elamu, ça dépend, ya bonga oyo, bozali, ko la biso, vraiment, un grand merci, na batu nyonso, ba message toujours, ko sambela pour la biso, ko kome la biso, ko conseiller biso, ko prier pour la biso, la chaîne la biso, EHP Media TV, vraiment, on est au Lobaka, EHP Media, ils ont chaîne ensemble, ya ba chrétien nyonso. À travers cette émission, comme d'habitude, tous on pour nous tous à la béni, tous à édifier, pourquoi pas tous à la conseiller, consoler plutôt, car la Bible déclare, la semaine balé nous sommes basangani à cause de matin tous à la wana le Seigneur Jésus-Christ. Voilà raison oyo de kutani le sous dans mon oyo avec votre humble serviteur, pasteur Vael Nash, votre madi maternité. Beauté mon salut. Bote papa Brice. Voilà, partout dans le monde, les chrétiens, éviter avant tout les canapés, prière, n'ayez ma communauté que ça peut nous ça. Salutations au ça, Bien sûr que oui, na pesi bana nyos par exemple de l'annexion partout dans le monde. Et na bandeko ba bon de la pour na libanda mboka et la mission pe na RDC na pesi ka beauté. Voilà. Merci beaucoup Bible ça dit que na makamunyo so photo ba le Seigneur Jésus-Christ tout chaé à début avant la mission pour la alpha voilà pourquoi toujours mis fait pas inayo pour na ko ba na nzela le sambo moto ba ni le balaka mokonzi na bondeli tout qui ta on na maboko na yo peuple no ba bénéficier un message présence na yo et rien à kombo na Yesu na bondeli bongo amen. Amen, amen, amen. En tout cas, votre attention, la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur. Vraiment, le Seigneur s'est dit que oh, nous soyons à Panzambe, à Zonga, à Lulenge, à Yakite. Alors, message ni pour nous, est-ce que ça a marché d'abord malam? Oui, comme d'habitude, je réponds à aussi longtemps que mon colon Moussala Benga Bissonam, Moussala Zanon, ma bombe. En tout cas, Moussala Zanon, oui, je souhaite. Lenga Pisa, la vision à Soukarango. On a prévision et la vision plus qui l'ont tout déroulé bien par la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Alors, bon niveau orphelin parce que bateau landa baby que vous allez papa et orphelin. Yo pe dernièrement au côté la bango pour la rentrée na bango bakaye mo banini zamba pambolo pour nango et la PCP papa la biso na tasa na sima caméra et ça rappelle tant bon de la pour na bango caméraman intelligent. Donc on a profité pe na occasion et ça bateau ba maman ba no ba papa ba no que no ils na bala mo bazalaka yo papa na bango yo za maman na bango voilà papa message na nga tongo là d'abord na nga rappeler bateau bazalaka na précipitation ya ko oublier na ba mois passé dans le bac qui a que la préparation moko zo ningi salema vers décembre na mboka na biso na OK ba congolais nyoso bisika baza batelema pourquoi ça leur bimano de bana mboka okenda obota kuna obala kuna bala bota mikuna mais bakunda bakoko na bango awa donc oza congolais et ça qu'on doit faire on doit prier pour notre pays qui nzamba sala que makambo tenir bon makambo ici mais ça la préparation tant to bande ko bonde là c'est là qui na ba jeune moko bazalaki bakangaki bango na ba arme na ba arme côté ya nini ya limité zaki na ko balinga da ba préparer vers décembre mais esimbité bakangaki bango na pesipe ba mes condoléances na ngala bandeko ba perdre bandeko na bango na Lubumbashi parce que zana moi ba bituma moko elikaki awa Lubumbashi ser nanga zala kuna zo ki pe bal perdu nzamba lola mais qui un peu ko intervenir et chiko dia bazo continuer toujours ko bundisa biso pona koluka kokabola mboka eza ba biloko moko zo na est mikolo eza na partie moko mboka zo ninga etekama mais avec l'aide du Seigneur aussi mbaté parce que nazo senga na Congolais za isiko za hôtel na prière parce que la seule analyse que
politicien na biso baza na mauvaise foi parce que politicien qui na télévision azoloba na 100% ma lobby 1% des vérité tout eza maçon. J'espère que bandeko baza na ba France baza na sécurité basala effort ya koloba banini ya koloba nini français na ngambo na biso ya est kuna eza na bandeko moko bavanda babenga bango Banyamulenge soit disant comment Congolais mais tu sais comment le baka qui ignoranda. Je pense que ça na ba vidéo moko ezo circuler tango ministre moko mboka na biso kana kuna bazo ya mbe na ki ignoranda il est déjà mauvais signe do bisika bozali bo tellement mutu moko ta ko boto la mais na kisa ça ba fa na bango calme nga vandi pe na kin. Donc, je ne pense pas. En tant que veille patriotique. Nous en tant qu'un serviteur de Dieu, parce que tu as peine à droit de quelque chose pour beaucoup avancer. Mbok appelle ce côté dans ces années, Baza Nzambe pe, Baza parmi ces pousses là. Dieu m'a mis aussi au cœur aussi maman mouké, si ma moutali cabale de juifs, association des satanistes na Kachanini il y a église combien faut bazo ça là pour pas détruire bateau. Et par rapport à message n'angina interpellé conscience bandimi ba comment ba fanatique il y a ba pasteur ça pour pas tenir compte mission na bango ba yela ki église mais mission mon a séki dans le but que utilité à mutu na sa mabele pour réciter ça à transmettre Yesu pas ba tout mususu d'utilité à mutu. Alors tant bandimi ba en église et ça pour te dire que bientôt Jésus azoya kozonga ko préparer bato déjà pour moi si eza église ko préparer ce comme moi Yesu ko que mobali aye basi baza déjà prêtre Christ a même bango mais comme il est contraire alors ba passer ba former ce ko ba fanatique et puis ba envoûter bango na force ya cabale de juifs nenge bible zolo ba que ange satana a un moment comme ça s'appelle ange de lumière donc cabale de juifs faisait juste un démon et juste un démon a affecté ba pasteur Mikolo et ba pasteur peut bazo benda ba jeune pasteur oyo baza na ba pauvreté ndozo ka keno na juste par exemple ba jeune serviteur ndo ka mutu mo comme migrant par exemple la génération na bino eza mingi kuna pasteur Israël ministries alors ba ministries on bazo ça les apona kozo ba pasteur oyo baza un peu na pauvreté et bazo sunga mingi ba pasteur baza babola si mako sunga yo après ba sani nini ba initié ndozo le matin mingi ba mort subite ya ba jeune pasteur ozaki akufi nani akufi mona moke eza ba sacrifice ya ba cabale de juifs donc nemoka ba pona na sima tant le bina biso ba pasteur peut oza na un mois à dire ya koloba pomboko ya sanini et avancer. Donc je parle en tant que Congolais, yo Congolais aux Alibans Namboka, lève-toi et tu vas prier pour notre pays. Oh les amala monter to telemenango. Et na mona souka po bango baninga, to souka molo ba mingi be komi outrage. Donc on a yo banga ten folo bana yo. Tena bango baninga bote basala kango outrage. Donc d'où le quoi na zappé Congolais, na zappé na droit koloba. Parce que futur en mboka eza na nini na jeunesse et tozo mona makambo ezo tambola malamu te. Donc tozo bondela mais toza pe na droit ya parce que la puissance qui se cache dans la parole existe. Voilà, papa. Brice. Voilà, merci beaucoup. Touché, Mamotali Kaba Djuf. Alors, Batbaola, mais va comprendre, était juste les années. Likelemba, Batbaola, Kaba Djuf et Banda Wapi, Uta Wapi, peu comme on a Congo. Parce que Congo a su que ça Djuf. Kaba Djuf, et ça, quelques mots que les satanistes, mais ça l'a mis dans Israël. Kaba Djuf, parce que d'abord, dans Israël, tout le monde sautait Bandima Christ. Parce que dans Israël, il frère et Christ. Oh, l'attaque qu'on venait de Christ, ça va vous zonger la bango. Mais la plupart de la croix na Christ était. Alors, diable a s'incarner dans la cabale des juifs. Ce que le monde des juifs, ça va tout bien. Le quoi, mon juif, c'est que pour Christ, c'est pas un mouillou. Alors, donc, nous, il y a Christ déjà sur le plan spirituel. Alors, voilà, je comprends qu'on flattait tout. Parce que comme on a bâti la cabale des juifs, mais en réalité, c'est le diable lui-même en personne. Donc, cabale des juifs faisant association des pasteurs occultistes na katanini église pour ba détruire bateau parce que na Congo awa na ba pays nyos Afrique so iba compter ba pays bato basambela ba mingi ba congolais ba Congo cause la premier pays alors biso ba congolais tous en habitude s'il y a un problème qui se passe dans notre pays que nous lukanani izambe siko ekoti makasi siko na Congo cabale de juifs cabale de juifs et janine cabale de juifs les associations de pasteurs occultistes ou bien associations de pasteurs satanistes na katianini ya église. Et là pour les bosso, ils ont aussi sa pauvreté, on peut son bongo, mais mon lit mon ayo ezala vandi. On peut son bongo. Mon lit mon ayo ezala vandi. On a sens ya cabale de juif les deux. Bon bazo peut so pas diable, c'est diable na posa à bénéficier na bandimi ba elinani
bayeli yesu. Amen. Première signe balataka mingi banzambala ya no habite banzambala nyonso pembe eza nini mais balataka mingi banzambala ya nini ya pembe yo peut-être nzambala pembe yo maison takabala le juif te vous avez mosala nzambe toujours de faire porte que bato mingi bala wasala un peu moins la confusion na makam baselaka mingi ba croix mais ezalaka accompagné na ba chaîne ba chaînette moko eza accompagné na croix baselaka ba papier mouchoir to ba mouchoir moko ya pembe et soki a tiebwe bato nyonso basia nini balali e moto yango ntango alali bongo azalaki te moto ya masumu to azali ndumba lo bazongeli na ye soki okwelaki nini sasa okwela na okwelaki parce que ose repentir na yo te vous voyez un peu alors eza force ya bakabale de juifs et on remarquera l'église yango bato bazalaka ebele nalobi te ke baéglise nyonso eza na ye bon nombre de gens baza kabale de juifs non bakofre multiplier yo bato attention yesu ando otambola nini oui il y a un bon nombre de gens voilà on azoloba sikoyo eza cabale de juifs. Moi je parle pas à Jésus. Pourquoi parce qu'il permet de passer à Bandolia Kabandimi Moussous na Katani ya l'église. Alors l'église on va attendre 500 personnes, 200 personnes. Attends moi quoi koufi moi bon sentir exacté. Des tirita cabale de juifs. Siko Moussa nango ezani ni d'abord. Pasteur o akota na cabale de juifs basukola bango mai. Oh. Ezana mai moko batekela bango babenga ngo soki l'eau de Olivier. Donc mai wana soki basukoli yango bakotisa déjà bakotisa na kati ya biloko na bango. Alors tant que chamo ndimi maboko. Dozo ngona bandimi mingi baza na problème il y a avancement na vie parce que passer moko achaki maboko ba yibia nini étoile. Parce que étoile na mutu za la juste na mbunju. Étoile les années. Étoile les ans et sika na wabenga étoile ko la réception ya ba bénédiction nani ya mutu. Donc étoile les gens la sim oh bachaka na kati ya téléphone à travers si ils ont permettre appeler ça nini écoute et ça na moto mususu aza mwasi kitoko mais aza na problème ya nini ya étoile parce que mwasi kitoko eza kwa mocho yo aza et un téléphone quoi ya $150 na pas ça comme exemple ils ont ba téléphone à $10 ils ont ba téléphone intelligent bon ils ont ba téléphone les ba un téléphone intelligent alors téléphone est cause anango intelligent mais ceux qui ezana sim te na kati ezala venant na utilité te ozomona mwasi musu azelongi mabe nde bato musu baloba komona mwasi kitome azwi libala et mwasi musu aza kitoko mais moi azwa libala ezate parce que azana problème na nini na mabota nini étoile parce que étoile eza futur à lobby ya mutu étoile eza sika ba bénédiction de sala nini et yaka siko ba passer ya ba kabale de juif oyo bango musala bango zelaka ba bendaka ba étoile ya bato tango azotsala mami kio maboko olobi ke dadi pai mon pasteur atio maboko juste na mbude sika to les ala senini abengi au moins que avant atio maboko bazana habitude à osimba papier mouchoir to osimba peut-être na bango basela ka wana ya pembe et tango atio maboko au moins abendi yo étoile alors tango abendi étoile o sentir okola courant moko kotina nzoto ndo mona bato mingi basala kanini bakweyaka donc on est moutakoui donc cabale de juifs est une association de pasteurs occultistes na kati ya église de prévané makambo oyo bando mona onomona ba election nzambe ngo ozala tellement musika mais bando briller makasi mwe bino bomona ye beaucoup de menes états yo kasolo quoi non eza Satan en personne mais à se masquer le quoi nani le quoi nzambe alors ezana ba association bakendaka ezana ba réunion basalo bakendaka et puis démon na sala kanini abimaka omoni alors makambo oyo zomona kuna moye olo bango ezate okokufa na yango ce qui aura rencontré ngo bato senini okufi siko bakufa kanenge nini ba pasteur wa mekolisa na cabale de juif bakufa ndeni bakufa kaboy bazalaka na cabale de juif ce qui osa marié bazo accepter que moi c'est moi comme une autre moko donc ce qui okufi il ne faut décider après combien des années moi chinois là siko au moins que pasteur o akufa ki après que tant moi je passer nini alandi même ata ba yembi mususu o ba mikoti sanango au moins akufa après que tant moi je passer nini alandi eza cabale de juifs et puis ils ont mis drapeau nini ya Israël comme Chine nangina interpeller ba na zambe bon on a côté église o sanini ils ont kende alors ce qui moi si akufi molimo na bino était ce qu'on servir to était qu'on s'ouvrir na ce jour de mort sika ba oyo bakufi na masumu basala kanini bakendaka alors kabala du fezani nelo baki eza association
des serviteurs de Dieu ou bien association des satanistes na kati ya nini ya église sikoyo diable azala tellement na posa bato nde nalobaki va pas passer que nzambe asalali felo mpo na bato te nzambe asalali felo mpo na satana mais satana apalingi kokende ye moko te eza na bato oyo faut aséduire bango bakota na nini na kati ya association de juifs l'association de juifs mingi bakota yango eza bachrétien précisément mingi eza mpe bapaster siko bandimi bazokufaka na ignorance batie maboko bajouer etale meyo oyebi te kolala kolamuka paster azoprospere kaka azokoma kaka na mbongo bozoyeba te eza betoile na bino nde azosala nini azozwa alors oremarke na église wana paster aolata mingi bilamba ya pembe e basasaka mpe bajournée bling bling na kati église lelo eza journée bling bling eza kocélébrer esprit ya kabale de juif ya démon oyo alors bapaster mingi ya Congo basé nini bakoti nango ndo omona yango epanzi église de réveil bamosusu baza pour Dodo Kamba bamosusu baza pour Sonika Kafuta eza kabale de juif oh oui eza kabale de juif nde epanzi siko bango oza na bapreuve ya mambo ozoloba wana dafa passer tobanda te voilà makambo oyo pasteur Israël na chazoloba ezo engagé yo voilà merci mon Dieu ya banga leka non na bangi te yoka alors non que non de simple propos na nga na simple voilà merci dafa passer eza na vidéo moko ya papa Soni to chikolanda hein non nazoka tango sona mo kilo ko benga bango ba pasteur mais ça sera mieux quoi ba na bango même mataba ba papa pona age ba ko botanga aotolo banini aotolo balobi oh ngana bendi ote yo mo zolo merci aotolo banini eza na pasteur qui ko confesser pa na ye un grand pasteur aota pe ko kufa e ko singa abongola nini motema mozo déjà pasteur imagine pasteur sona quand même pourquoi akomi ko yambola ki akota na kabale de juifs azo pas des explications oyo alors Moutazalaki, l'époque président, l'église de réveil Zalaki, Albert Kakenza. Azalakana bango kuna na katia kabal de juifs. Tu peux remarquer ba biema ni bongo ninga zalaka. Nani? Au moins bilamba pembe pour quoi ça ba. Nani? Là tu le bani. Moutazalaki en tête l'église de réveil. Nzambe. Kolo. Donc papa Brice c'est vraiment grave n'enga église zo kende. Siko maweza pona ba brebi o ba mvuta bango o ba diabolisa bango e ba osala makambo na sia nini ya mvutuma kabale de juifs eza clique satanique kabale de juifs eza clique de démons oyo koti na kati ya nini ya église siko bazo gagner pe ba jeune pasteur oyo bazo sala nzambe na pauvreté parce que ton dimela yesu na vie poto bongate zomona donc oh bataka bandimela yesu na vie but principal na bango ezambongo bango nde bazo gagner bango facilement azana posa mutuka azana posa climatiser azana posa vie ezala bien nde bazo gagner bango basali ba association de ministries au moins mutu moko asali l'église au moins tche pasteur Makiango ministries autourne pourquoi et bishop que non nazo encadrer ba jeune pasteur pour to songa bango basali ni ba évoluer pour na songa bango ba évoluer tant oyoko ya ba biso que tu parles bien oki aka bien mais to pe ça obo pour comme bon et la fois passée d'ailleurs pour tout national il y a un pasteur oh ça limité le m'a appelé papa na na matière non tu parles bien si tu peux venir to solo là na limité oui comment nena yo banga non voilà et ça vraiment importante. Il m'a appelé. Tout à l'heure, c'était un grand pasteur à son limite. Naturellement, il y a quand même le juif bandak kala. Et c'est peut-être déjà méthode qui na ignorance. Non pas qui ceux qui passaient au à côté de le juif a kufi moi dans sala ganini ala na. To bien limité wana. Et ça na mutu moko akufaki après moi aussi alandi. Et ça ngo le moko za ngo limité wana. S'il vous plaît, na votre une question. Oui papa. Est-ce que tu as la commentaire de l'émission non? Papa, non, on a posé juste des questions, oui ou non. Non, on a joué à tenter. Voilà, merci. Si vous faut commenter, continuez. Merci, papa. Mais d'abord, pour la parce que non, continuez. On n'a pas été papa Brice.
yo dans un simple ce qu'on a un simple voilà nous allons vraiment simple voilà alors pour la zone faut continuer pour te comment chuter déjà donc voilà nous touchons déjà vers la fin de cette émission te comment chuter déjà non continue bazoka non papa bis voilà non papa bis nana les gars ah te pour ça là bateau plaisir naza musicien te bateau bon bavanda ba bettre maboko non na les gars pour la paix ainsi dit l'éternel alors tu sais comment naza bateau plaisir non mon aki ba comment ki bolandi o comment kolela lela ba le na ngabwe maternité non comme maternité parce que maternité c'est ce que ba balela pas voilà alors pour mes amis et ça vite là il m'a atteint bazo beta et ça ainsi dit l'éternel ce que c'est pélicio gloire à Dieu tu peux c'est pélicio je m'en fous et là quand c'est porter ça message tant on va vendre le baquet mon kezo ko fana mbula oui bato bene bafinga ki IHP Media, la chaîne qui vous édifie.